sepelite yango wana sikoyo eloko wana otomona bana bakoli alobaka na nga nzora nde ya babaki na sama pele na olingaka te alobaka bongo alobaka na nga bongo agiraka olinga te agiraka olinga te mais lekeli nga azolia na mbanga manika olia na mbanga naoki pasi mais nga mpena bonne chance eza te mpona mobali wana ekufa libala ekufa mais yo muteko nosi akufa te abokola bana baprince bazobota bokola bana bwana na sepe na ekufa mais mobali yango yo bape uti poto pete azala na poto mobali azala na poto epesa manike chance mosu mobali na omema te tosepeli azala na chiffre te nga na sepela te fale babomba olianaka bambanga boye eza bese te eza pama bolingo ko mobali na ye azoka mibali kitoko omoni mibali na ye te boga na sepeli mais rigola mais quelque chose moi promotion maintenant qu'on va bien sûr faire rigola qu'est-ce qui s'est passé directement boy pour changer cas ou moni au créer que maman na scandale au kengambu pas bande on a ça la vie qui se joue puis c'est sono ezaki ndenge nini en fait bon ok arena masolo arena ça benita tunani biso na 54 visa osate mais eza déception déception toyaki retard oyebaka bapoto bakotaka fa ata yavo kende poto na mobali notre simbelenga bokota daya mikanda arena o oza te arena naza te mais sikoyo alobeki aso abengi oza passeport na passeport totambola yango eza saki ya alobeki ata eza vierge ya babraza tokende ya baroga mais fale alobeki ata etikali combien de jours etikali combien de jours arena ye kutu makambo ba jour te so abengi kaka ok yeza lokola bango te non espoir eza nanu espoir eza tokomona parena abenga kaka ondima modelo alibenga passeport na ezwaka ya babraza braza kaka wana janvier na arena nayebi so falisi abenga makateri ba 12 bantre na basorti Schengen eza te mais ozwa yango soki abengika madame kateri tozobanga keso toza nango na kobanga tosali mosala punda epa tosole kozala te yaya nayebi so tosali mosala tosala te bato bamona ngo lisu te bakanga passeport vienjo bapesa passeport bakanga na quartier la te na quartier la te eza ya sika evutimeselenga bongo ya o kinana wata bakanga mpe oya visa ya Schengen bakanga tika balakisa ah bon lalaka nango tambolaka nango aujourd'hui ozolobela vraiment bien ya fali mais est ce que yango eropeso monopole ya oloba mabe ya kofi est ce que nga nasali eloko mona mabe ya kofi apparemment yo nakoloba pe te olamusaka baflamme moko concernant kofi na otoyoka te ngai te bakunda soki mama ya mutu bakunda mama ya fali ou papa ya baparent fali olamusaki elo mwa bongo te ngai te baporte parole na ye wa ngai te mpona makambo wane mpe bisinga pena tuna pena njoka pourkui ataka ya mo kofi ngai atakaka kofi te eza makambo elekaka kuna ya lelo te walolo verité nga ntango papa mama fali akofi nga nazalaka na 99 mpe ya sona ape malakina mais ntango papa akufi mpe ya sona papa faste nga azalaka te sikoyo lisolo moko bezwa kobetama wana kaka nyesala nga soni mona professionnel boye nakobaka basekre ya mofuma te eza mamopa azalaki oloba ke batata mwasi bayaka wana boye na boye bino bokoloba te batata mwasi bayaka awa baya koya na kunda tata boye na boye ozokopa yango mpe tokolanga mpe na tv mpe tolobaka mais siko porte parole na bango ya quartier la tende azongisi yango na batelevizio ye moko ese leka nango osaka monaso bakombaki toza bafrère toza basœur na bango bafrère na bango fali eza congolais des pères et des mères balimbisa concert ebetaka bato balata kitoko tosaka donc tosepela epuis ezomatisa surtout kama komatisa drapeau ya mboka
yaya ekozomata drapeau ya RDC triple bapetaka babuna boye badavido baolinga baleka biso mefali azobeta bango batika fali abeta sana bana biso bana biso mpe oyo boboti na poto bakota miziki ya congolais bakotika ya babuna boye bakoti ya badavido bakota mpe esala malamu nga na kosenga kaka na fuka apa na yo na émission oyo fukama surtout vie bokechu kwa yazolekisa maloba makasi pardon oyo eleka balembisa tokoma mpe na président mosusu oyo bwande kolinga ye te mtana pouvoir balembisa biso tosala miziki bango mpe baya aya tosundama aza besi mine mo ezalaki lelo loyaka tosundama Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. On laisse aux médias. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yamboka Nabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou Paradis Secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Salut, c'est la vôtre Glodidia Souka la mignonne. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle pour vous, partout où vous allez, vous télécharger Sendwive. Sendwive, c'est une application pour envoyer de fonds sans frais à partir du téléphone nayo au télécharger Sendwive. Ozana poto, okoki kotina mbongo partout na certains pays il y a Afrique précisément biso na Congo ozana posa so ya ko se déplacer à partir du téléphone télécharger Sendwive nayo otindi mbongo na seconde moto pe azui na téléphone naye na M-Pesa, Orange Money, Airtel Money. Très facile à utiliser et c'est très sécurisé. Bobanga te talaka ngamuro na kati et puis cadeau il y a Nene Oyo, tomeli bino nyonso bozo télécharger Sendwive, bo utiliser code promo Nanga Elengi ya Congo. Donc après avoir téléchargé Sendwive, vous pouvez utiliser code promo Elengi ya Congo, vous en avez 10 € offerte, 10 € bonus, 10 € wana et bah si sous moi un plus na mbongo olingaki otinda. En tout cas, n'hésitez pas bana poto nyonso ba congolais tout ba diaspora olingi otinda mbongo na Congo, télécharger Sendwive, application kitoko pour na biso ba congolais nyonso et pour faciliter biso transfert d'argent sans frais oza mbongo ofuta te kaka na kati application osali transfert na yo pe ndeko no kuna enquêter les maté na mulongo pour na ozela ba pese mbongo directement na téléphone na ye azwi mbongo na ye. N'oubliez pas il y a utiliser code promo nanga Elengi ya Congo pour na bozwa 10 € ya bonus. Téléchargez l'application, inscrivez-vous, motiez ba coordonnées. C'est très facile à utiliser, les noms complets, les numéros, ba email, tout est kosenga biso na kimia nyonso na tranquillité après avoir ko remplir nyonso. À partir à wana okoki kosala transfert na yo ya ba fonds oyo lingi na Congo ndeko na yo aza satisfait malade au butu moyo kende kotinda mbongo soki wapi te na téléphone na yo kaka directement ou envoyer mbongo pe komi na sécurité nyonso congolais tout oza na Belgique na France diaspora tout lingoti na mbongo na Congo ko hésiter te Sendwive et pour na ko faciliter biso na ba transfert d'argent
facile et sans frais. Sendwife, Mbongo na Chombo, la tranquillité. Bienvenue sur Elengi à Congo, c'est la vôtre Glody Diasuka, la mignonne de la presse. Très heureuse de vous retrouver tellement, vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre en ces net moments. Ça fait un grand plaisir. La zone Libino de retour sur vos écrans. Vous avez décidé que vous avez reçu la banda, en tout cas, vous avez qui en place, vous avez pour la nité et ça occasion qui toko ponanga na zula bino ba invité oyo bolinga ka ba invité oyo ba ningisaka vraiment média surtout presse en ligne to yebindenge ekendaka. Voilà pourquoi je suis avec Mabereya Christine Kisinjora et Azara bien. Oumoni, munda yitrouver Njora nous na te ya Christine. Bonjour Kisinjora. Ouais, bonjour ma petite sœur chérie. Oui, Glody Diasuka. Sentiment à mon âme. Après 5 ans. Ou après 5 ans, nasengi nzambe merci de nga protéger yo. Amen. Oyena mobile na yo. Otiki bana malam. Bana très bien. Donc batela bana malam. Merci. En tout cas na sepeli na mo roka mineur mo boye. Ya solo. Unité. Vraiment. Na kasi muta kola nduni mais na moni pas pote lingi. Ça boy hein. Merci. Mineur quoi. Mineur. Aye mo tazana janvier mangoke. Janvier. Akoma bafana. Akoma bafana. Eh ma Glody na chanza. Janvier bafana. Kwa ni bafana? Eh na kumena kibungu tu. Ya solo. Changer. Bachanza. Voilà, ça commence déjà bien. Kisinjora. Ndeni mouvement na yo mongo. To betona masuna yo mongo. Non, non, mouvement ça va. Ezaki les warriors, ezaki les majeurs deviennent Jora et comme les warriors deviennent. Comment changer ba tendance comment? Bon, ba changer ka, yaya ba changer ka. Ba changer ka. Raison ezali. Faut que tu batebe na ba carte électeur ba comment ya sur ba ngote. Ba tona so ba changer ba na ba raison. Non, ngala comment tu rabela wa. Comment tu rabela, on a moni famille nga ba on négligé nga makasi ba kifanga ite na kota na famille bela. Ya Jimmy hein. Ya Jimmy bela. Patron. Jibelo tala lisolo mo utoni sawa mbanga nje bwana ouais nje bwana en tout cas ça suka na chanson meilleure chanson tout ça là promotion ezati bolingo ya kamakasi na soya mwasi Charlotte mbanga lianga mbanga mama pengui mama pengui mama pengui mama pengui. C'est la meilleure chanson. Est-ce qu'on a un live ça linga subi? Non, ngana sango remix fallait ayembango. Na ki fallait siko ndenge ba m'aider. Na yo moko kite foka fallait? Non, non kokande numéro 1 musique à Congo. Oh. Oui. Donc yo ozo c'est Korozumi Kitsano ndimi na OK. Na dit parce que on a un niveau fallait. Ba misanga ba un niveau fallait. Jamais. Na yo numéro 1 yayi. T'as dit que la musique congolaise nyonso. Voilà, par là Afrique. Par là Kisinjora toyebi carrière na mo nyonso neti nzembo to s'attendait que banzi mono ebetaka musala ngo promotion tu zaka makasi na kolobela mamba bat pourquoi non omoni nga musala na pena yango wana na sala groupe nanga ba musicien de bazo décevoir nga makasi nde tozalaki wana mutu ayembaki yango deblaison amoni kaka nzembe epesi ye makambo akena ye yango asali afina ye nono atokanga no clip d'accord na ndenge mabete bon na sala yango remix na fali et puis tout ça qui derrière remix na osusu ya somo ba messi ba yembi ba vie mutoane mutuna yo vie mutoane ça bien ah faut passer ba salam faut passer ba yembi kitoko ba to sepia na tout ça suka na remix Kisinjora oza vraiment ancienne na musique ouais au côté ba musicien ebele ouais il y a une différence la évolution à musique à Kalana et Lelo ouais différence c'est ça différence c'est ça makasi ba kilelo ezali omoni neti ba musique au fallait azoyemba lelo sote ba mal accompagné sote ba nzembo so ba jetin ba femme forte ba le Didi au mona moi différence ezali et puis fallait test maloba makasi lisusu papa maloba ngelo mo bekana bo sana te quand fallait ba kokoko fallait yembi kokoko lobi maloba nyonso oye masuni so papa mbazaki la linga kam ah ouais mais bangwa anga ayaka se fallait sisi maloba donc ba kilelo vraiment fallait na bana classe bana mike bazo yemba ezo beb sa génération te yo dit ezo bongsa bana classe ba yemba yazo te ezo bongsa ya ba la pe ba toucher ton c'est te pesa tazo finga te siko subitement to moneka plus dio na yo na janvier eza une motivation na bino mbale c'est quoi la motivation donc en tout cas na luka monto yo monto luka ki ngane to zaka déjà te to ba ngam na luka ki ko ba to balinga bo ngam na luka vinzo
Tu as reçu déjà. Tu es Brazza na yosi. Tu as reçu porte-parole international. Bilo on a dit un Simba. Suka na dio. Ah ouais. Ya ba copie Te suka na dio. Ah ouais. Esenga pena bo vient genre janvier ba fana ipuba. D'accord, toi qui malé Kisinjora, tout le masolo avant stade ya fait rigola. Tout le monde avant stade. Ya fait rigola. Mais quelque ça la promotion, on a bien sûr fait rigola. Qu'est-ce qui s'est passé directement pour changer cas ou tout le monde a créé tout maman un scandale au Kengambu pas bandon la ça la ville Kisinjora. Bim c'est le sono. Ezaki ndengeni en fait. Bon, ngalinga ka kolobalanga vérité pona ko sala passer faire alukanga tena vie na lobela e faire abenganga ite ezaki na grand frère na somo na opesa yembote César Passochi loboko nzambe na moi pe na loboko mo faire sele pe nzembo ye mutu aloba na ngai njoka faire za petit na ngalinga ke mingi yoza numéro 1 na marketing à Congo le poste de Tonda il faut ka yo loba na osombela o jeep tu mois de mars oui avec César Passochi loboko nzambe au mois de mars, avril, mais na monika ka 10 pesos ya te. Na biya ya 10 pango. Date to yokanaki, to suka le 15 mai. Ah, yo muta intérêt. Tes intérêts ta musana nga. Le 15 mai. Sala musana, bandi pe ko sala musala, koti ba stade na bandi ma bina mo le 15 mai jipi. Ça ko sola na faire ayebi. Faire ba tuté. Mais faire pas répondre que kana ba téléphone. Faire répondre mais na ninga ki pe la kuta pe na faire ayeba ki rappel on est-ce que c'est na ki bokuta no be ke vient na côté lo boya kana bovan a répondre à nete bon na mona répondre à te na mona oh ba scroquer nga oni dit pe na zwakati ba sesi nga musani ba sesi patience c'est les gars patience ngala kenda ne kama stade na ko ta kuna ke ngapa na vie na nga na koko ça n'est pas vérité c'est impossible. Pourquoi? Nangako. Pourquoi? Na teto yeba na musique. Oh, bon bon makasi. Ezakine Vieux César le bon avec un somme un type il y a $16,000. Ah le bango vérité. Qui ne le peut faire le bika rafa somba. Ah ben c'est contre. Est-ce que autant on attaquer Ferré ou attaquer César comme ça peut. Attaquer Ferré na soli na ye. Ou attaquer ni Ferré gola. Na soli na ye na ni Ferré tala bona bona bezo kuta na yo. Abi bona c'est pepe non le belanga bo tokuta un ba téléphone te répondre à te allez mamba mais au blessé qui est quand même na blessé qui pour to c'est un contrat na un problème là te tendance de jouer ça qui va d'abord c'est pela qui après je mais ngelo banga basala nga basalinga te na ko continuer te après OK Brazza après na ke Brazza masolo bien pas roga kitoko tozonga tozambongo to vivre bien to sepela et to c'est le best on est à l'octobre bien et ça mama lokoso te eza mama solo oto solo qui n'avait César Passochi le beau kwanza ngalo ba vérité j'avais à ça moi ngalo ba vérité ngalo sa business pas sur la faire ezaki ka ve sponga pa na ko le ba na ko sala pete a ko futa nga pete ko na mbele kaka na solo net amona nga ko kete Kisinjora pour nini bat traiter ko d'ingrate ngana za ingrate te batu wana nde ba solo na nga bien te batu nyonso wana nyonso oui nyonso basola nga bien te ah bon sauf ka fali basola nga bien te basola nga bien te mona kaka onjona kenda kalongwa kasala na boye umelo kenda rapoto te wata mimi opoto pona musala nga kitoko musala nga wata lié ukata bilamba natala obwelo bien ana bakoko azana ba famille makata musala na ye boele ni na wata pona ba fani wata eloko to welela tilelo elekelanga aza frère nanga na lingaka ye mingi et puis bonne chance na libwa mnazo sala na kama lelo pe na wera on ba su pe na bien te nga na sala ka émission to sala émission to sala émission nga ndeka to sala émission to sala émission na Ken Piana na Vandi Tambo nga lo ba pito pale tant to sala émission wana siko nga siko na pile pecha zakara nga na pecha zakara na pecha wera te baba o mwa ndenge batawera bazofinga zake ngai batawera bakofinga zake te zaka contribuer na vie ya wera ya musique zaka ba wasa contribuer makasi po ngape na yebi allez bango batelengo kuna wata moni wera père na yo tanjora mtu na yo njora zo bude wera na bude nga wera te na baka vérité allez ba pibie na spiritas ke njora naza susti yango na kenda nga pe tilo ça sola na frère no héritier na sola na ye mais on dirait que on a kanda matin makasi
ya na la moi c'est après toi moko Moi moi douceur o tongo lo banga likambo moi si la toka la sorte moi si penza na moi si na suba abo oh na suba abo ah bon na la moi na suba abo eta donc nyonso sala la suko zona moi na ga momi na mata na kita na kemba bana ndenge moi si nyonso kemba kabana na moi si OK na pas traiter pena bien donc na moni ba komaki ko chauffer nga makasi donc d'accord yango leki na dia suka na koka yango te na tika na nga bon d'accord bon ça va continuer ndule bien après beaucoup de temps ya ko soit te mais ya ko loba mabe sur Fally Ipupa wana yebi et après boye ko kuta zaki ndenge nini sali ndenge nini obondela kié qu'est-ce qui s'est passé au juste motivation pe zaki nini ozonga les autres c'est pas Fally na osali boy omoni l'émission nyonso na sala naza ni émission moko te na finga Fally un jour moko ya mabe on s'assure naza sûr un jour mabe peza nyonso ezaka ezala ba makambo ezali otala pena ke mutu azoloba mabe nesi namoni garçon moko na poto azoba na kobeta Fally masasi oh namoni pa na poto wana kote ni namoni na émission moko kaka ozokopana osati mutu su pena azofinga na haine aofinga na motema mabebi chose aka makrete ya mikebike mpona azoma olupembe pa Fally te yaya ozokopana zayeka lupema naluka kaka mwa lidusu mpe kaka mwa kokrete kaka ya moke kaka yaya kofinga pena non kofinga sikoyo seki ondeni ntango kutana na Fally eza mama nzambe oyebi nzambe alobaka Fally asala droit semaine mpo nga nazala na comprendre te nasambria na vi nanga talo nini otama na wewa ya soko kuti nga na carte na nelo te na wewa mais nasali na bokesa yango bolobaka ya minene wana na bibi zero na bini lote mais ero so nazalaki pa Fally tosala droit semaine na biso ero na yebi sio na baya bamituka ero na change bandako ero na sama mebe na bonga mpona kuti batutu babonga bambasi babonga batele bakoma mapango batutu babonga bambasi bunga babonga badisa papa bamete besanga batutu babonga donc nga momu na kotisaki demande nanga na bureau na bien en tout cas Fally atikanga te na leki na mais oza sûr et dans les Fally yaya patron yaya patron nyuso yaya oh yo Fally leki nao Fally yaya ya Fally patron la yaya ah bon patron yaya oza sûr oza na confiance na ngai Fally za confiance nanga à 1000%. Maman nana ketchup maman za confiance nanga à 1000%. ayebi ke njora orchestre nezali ya ye efit na ndemo na batu nyonso te we batu nyonso bakenda baloba to akande moko te nga bolamu Fally sengelo moko njora te uchi musika to banyo keso na yo to banyo orchestre yo na yo ngala ndemo na batu nyonso te mais eteinga dia suka eloko wana ezonga lisute nga na Fally tibako ngolonga pokende wapi numéro 1 yango wana orchestre wana olongo kende suka non mozo ke arena masolo arena sabengiga tunani biso na 54 visa to zati bozati to zuite mais to la déception et déception to qui retard oui ba poto ba kota avant ata yavo kene poto na mobile notre sembele ba kota da mikanda ba démarche on va être arena o zati arena na zati mais sikoyo alobeka so bengi so benga madame ambassade yo za passeport passeport to tambola to na passeport to tambola yenga za sa ya ba kata za vierge ya so eloko ezole ka ya ba braza to kende ya ba ruga o bakashe wa mpe o skiza siko to zozila nde ya mais fallait le bakata to zolo kasi yango to zozila so ba bengi ka madame et tu as combien de jours et tu as combien de jours arena ah yé kutu makambo ba jour te so abengi kaka ya Fally benga OK yeza lokwa bango te non espoir ezananu espoir eza to komona parena espoir eza abenga kaka olima modelo Fally benga so bengi passeport na ezelo te so ka ya ba braza Janvier zaka braza kaka wana Janvier na arena na yebi so Fally so abenga makateri mais ba 12 na presse entrée na ba sortie na ba sortie pour la kimana ngadi Schengen ezati mais ozwango so abenga madame kateri peut-être Tanzanie ezati ata voilà to so bango keso to sana ngo na kobanga c'est loko to sana musala punda pa to le kusala te ya c'est loko na yebi so to sana musala pa to sana te ba bato mo tangola et mamu na ngoli sute bakanga passeport vienjo ba pesa passeport na posa na oza vierge ba pesa passeport bakanga na quartier la terre yanga kutu na quartier la terre
Ah ouais? Eza Sika. Oh, victime c'est là. Ah ouais? Bon, il y a Kinana Wata. Bakanga pe. Oh, visa ya Schengen. Bakanga tika. Ah bon? Sauf qu'à être victime, bakanga te. Aujourd'hui, Ozolobela vraiment bien fallu. Mais est-ce qu'il y a un européen sur monopole, il y a Olobamabe à Kofi? Est-ce que ngana sali eloko mona mabe ya Kofi? Apparemment, il y a une flamme concernant Kofi. Bakunda soki mama ya mutu bakunda mama ya fali ou papa ya bapara fali la musa yelo mwa bo tenga ki ba porte parole na ye wa ngaite pour makambo ande ba ba bisinga pena tuna pena njora pourquoi ataka ya mo Kofi nga ataka Kofi te eza makambo elekaka kuna ya lelo to ba lelo vérité ngata ngo papa mama fali Kofi nga nazalaka so na 99 personnes ape malakina mais tant papa Kofi personnes pa faste nga nazalaka te d'accord so ko lisolo moko bezo ko beta mawana wana kaka moi ngesala nga sonya mona professionnel boye nakuba ba secret mouvement OK eza mamopa azali ko loba ke batata mwasi bayaka wana boye na bobino boko loba te ko loba ka batata mwasi bayaka awa ba ko yena kunda tata boye na bobina bozo kopa nako beto na na TVP to lobaka mais ce qu'on porte parole na bango ya quartier la tende zongi chango na ba télévision ye moko et c'est le cas nango OK d'accord ça la pa na ye papa kufisa ka mo enveloppe mais akunda papa afalite akunda kokunda bazo ka charge yo bikokunda yo pe kinyoti kokunda fozu bulu seke ba nyonso nde basaila singi parce que ya fali ba pesa ka contribution ndeka ezalaka mais bon ba commission nzi bakunda ka papa ba fali na ba mama afali on depuis biso bete loka ka kipaka kokolo na focus na silence biso tozana mo désactivant te biso tozana to ezaka yemo ya fali mais biso ya fali on ezaka ya fali biso to kakipaka kokolo na focus na silence biso te batu bazela nini kisinjora peut-être dans 2 ans 3 ans na makambo yo na fali batu s'attendre na nini au décevoir bakoko ti bakoko na fa na ngano keso na fa na nga esa mama mais ça peut stress et c'est ngala zonga la zana ya na fa na ngana fali bakoko na vandi na ngano keso na nga FT na fa na ngana bonga ya na fa na ngana bonga ya na famille ba ici na famille yo kaka soko mekyo lo papa fali to sundoli kaka na mobali na nga mobali na ye vedai ozamba saka mwasi basi eba uli mushel code mboka babala ka yi Marita c'est une bonne chose hein d'accord kisinjora yo yebi fieti yo zo kwa na ndako chi obosa ka yo wala kaka bon ya chanza bon yo so chanja bana mbelenga bana kama mbelenga bongo so memi ona mwa boke photos chanja tiku na photos chanja te bwaga na ibo utakitasa basi musu bala ke photo mi bela photos chanja yo chanja so bana mbelenga awa na photo ni bala photo sai kichasa bokiana ye obi ona sepela na yo balinga no basambwa balala ma na yo zaki na milier na o misisa zo ayo o muta photo yo bana mbelenga na zo mukie mi poto chilombe tene belenga bongisi yo ah ouais abongisa ni pas bongisa belenga babongisa ni mobali na bongisa ke tu bazo bongisa pima papa bazo bongisa te wana ndako zo protéger papa belenga nda sali ya sala tresinda sali moi nda sala jambe lobini sali pas ça pas boni manike aza vous avez une relation bien vous sont très bien et si là c'est bien madame wana madame comment mbal na ye ilo ona sécurité ya mwana siko elo wana ona bana bakoli alobaka na nga nzora nde ya baba ke na sama bire na olingaka te aloba bongo alobaka na nga bongo o ajiraka olinga te ajiraka olinga te mais lekeli nga azolia na mbanga manika olia na mbanga ya mbanga oh na okipasi na nga pena bonne chance eza te mpona mobali wana ekufa libala ekufa mais yo muteko nosi akufa yo te abokola bana ba prince bazobota bokola bana bwana na sepena ngo ekufa mais mobali yango yo bape uti poto peti azala na poto mbala azala na poto epesa manike chance msu mobali na omema te tosepeli azala chiffre te nga na sepela te fala babomba mais kolianaka bambanga boye eza bese te eza pamba bolingo ko
Mobali na ye. Mobali na ye. Azo mobali kitoko moni mobali na ye. Boga na sepeli mais gâteau chantier. Ah ouais. Loka mobali ya maman li ya place apika. Maman li ya suite. Dira makaya bel homme. Maman li ya suite. Oh. Maman li ya. Yo mon. Maman li ya suite. Maman li ya suite. Maman zui. Yo bien on est. Arrête kazinga. Arrête kazinga. Ah. Na balcon te. Oh. Maman li ya suite. Azu penza. Oui, maman li ya zui mbalo. Incroyable. Seigneur. Oui, maman li ya zui. Incroyable. Maman li ya zui. Mais c'est normal si ba kabona ina vieux, c'est normal. Ah, yo kutolo ba c'est normal. Kasi bakasaki akotula. Bakasaki lokwa akotula. Bakasaki akotula. Bakasaki akotula. Zui penza mobali ana mbongo kitoko bogara leke pe na mbongo. Babi ya mitambo akana cheat. Kisi njora ozo s'attendre na nini na arena oyo. Erobetama, erozala, kuna pe ba combattant pe bazo neti kaka. Ngana oloba kaka ba combattant baba ndiko na biso. Na senga banka toujours pardon. Fallait so matcha musique à Congo, musique mata. Musique mata, to so na te, to bunda te. Ba on sepela na football. Ba on sepela kaka soki ba léopard. Ya toza coupe ngo pe otobeta le frère lo ba vérité. Toza coupe na biso mi balé na Rwanda, toza chani na Rwanda na maboko Kagame. Mais bato bazaki na ba France, balota la match na Rwanda, baleko sepela. Ba Congolais pe bakendaka kuna. Toza match ya basket. Ete na match toza champion d'Afrique ya basket na Rwanda. Balobaka ba joueur te ba joueur pe ba yaka ba président ba yamba bango ba joueur ba dit ba to amona bona bo. Ya fali ma côté politique ba fali za raté. Fali pena politika yemba sala boye fali lo sala ba fondation minene pona songa batongo bana ba este kuna ba naso bazo sofi na ba este diza yango fondation sama ka ba minene. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 Azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boye bake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana to vanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Tupa kisanda chef ma mère m'a passé l'un qui parce que ma fille de marathon sur la vie. La scène qui soit chimna la katia ba rouge wa bingela chef banda la bandi comme moi si il a dit chef ici là on m'a beaucoup faka oyo bilo ko so ko mabili ndila on ko la kisa ndako papa on yebite que laboratoire mais missile et c'est une solution ou de kana solution ignorant zéro la ça oyo séminaliste suppositoire oyo séminaliste comprimé on a pas hémorroïde voilà on désostril oyo et ça pour la faiblesse sexuelle et pour la fragilité pour la basi et qu'on aide ma casse mais borex ce que c'est traitement nyos tout il y a hémorroïde mais si quoi on commande à comparer on nzoto biso ba papa ce qui kolingi on mesurer ba centimètre non avant banda kopakula pour ko ko ça on ko mesurer lisusu on ko mona ke box
yango kaka na laboratoire mais ya misine et puis esalami na banzete ya Congo banzete kaka ya Congo banzete mosusu te ya Congo nde mama nakosi ye bakokosi te wana nde kulunga eki bores oyo mobali na nga asalela bores oyo soko na bores oyo te me mobali na nga tozonezonga ya bokibe omoni na biso topresente yo esalami na bapharmacien congolais docteur Pichu Tondele yebi savant mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien ya formation nazwi formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire bakisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Bakisi nyonso oyo bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique oyo ezosala la différence na biso na ba tradi parce que subir quand même moi ba étude et puis bakisi oyo eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture, ils ont la autorisation ya mise sur le marché au niveau ya mboka et puis libanda ya mboka bakisi oyo tozo produire na CRMTA et puis on a n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la biso na batradi thérapeute ou naturothérapeute. et où y a biso awa na laboratoire mais ya misine docteur Pichu Tondele yebi savant osala kama nyonso bakombata toza bafrère toza basere na bango bafrère na bango fali eza congolais des pères et des mères balimbisa concert ebetaka bato balata kitoko tosakaka donc tosepela et puis surtout likama komatisa drapeau ya mboka yaya ezomatisa drapeau ya RDC triple bapesaka babuna boye badavido baolinga baleka biso mefali azobeta bango batika fali abeta bana biso mpe oyo boboti na poto bakota miziki ya congolais bakoti kaka ya babuna boye bakoti ya badavido bakota mpe esala malamu nga na kosenga kaka na fuka apana yo na émission oyo fukama surtout vie bokechu po yazolekisa maloba makasi pardon oyo eleka balimbisa tokoma mpe na présent mosusu oyo bwande kolinga ye te mtana na pouvoir balimbisa biso tosala miziki bango mpe baya aya tosundama aza besimune moezaka lelo loyaka tosundama loyaka tosundama baya tosundama falelinga mbonda makasi bangala balinga mbonda makasi tosengaka bakombata bolimbisi tosala miziki kwa tobunda te omoni ndeko nokongoloke concert obeti ndeko nosala oyo elekaka wana na bersi wana eleka te. D'accord, Kissinjora, une très belle émission. Merci d'être venu. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi. C'est peu le ma case. Merci. Qui bien. Mais ce que poto et à poto. Bon, Jimmy Bella bazo kendaka chaque jour. Nous tous abo vient abiso code mboka. Ya uli mushina za kuna ba ida idiba. Asa Clarisse Muyembi ba. Oka sanga patron te Jimmy Bella patron. Akosanga te. Ah, il veut tu le babou. Tu sais bien la cosité. Tu as posé la makambo. Ah, mais bébé. Jimmy Bella ou là, ma maison j'ai. Tu l'as dit. Aime ce soir. Ça passe. Ah bah gagner. Comme on a qui. Ma mère contre-temps Jimmy Bella. Ah, ça m'a peine à côté là. De la ville pour faire ça pour un séjour. Attends là trop. Ndeko toyebo yesa wa. Asa. Donc non son bon à séjour et bac ça m'a. Bana ba commandant pour bazalia. Baza patron. OK.
tokopona pe mo ba patron wana mokili mo mebenga bango bazwa bango ba neve ba nièce ba cousin ozwi na bato bakola bango na ba quartier ozwi ba charge na so bata ba TV ozwi ba charge ya ba janvier mo seme ki na ye surtout eleki ni ba makambo ebele ya wili kutabumila so net minute tozali jour na mele bazana Belgique eza en Belgique makambo ebele mala mona brasa et puis Yannick kini ya belo rombox kini ya deka Didi Mowena na lela fort yo JBL Balotelli congolais I love you Yelise Zafuila yana ya de la renta quoi ba wario tout le on a de demino nzembo to nzembo ni ile bo wakaka c'est l'amour yani pasa ba mbongo mama na nzembo ah ouais ezande ni ça mama na nzembo voilà, merci beaucoup Kisinjora, merci Mamino Soulandi Biso, la première dame de Lausanne, merci Kouya Gobelisha, maman Nari Chanduloa, elle n'a pas comme les autres, merci à papa Jean-Marie Diasuka, Moria Kabela, Rizki Lolo, Boza tellement est belle, moi Manzara Nenango, ya poto, Manzara Kitoko, il wanna mettre Rigen Masoluka, Masoluka Zawa, ah, là tu vois n'importe la personne. Oui, mais c'est bon, et comment péter boy? Kata manicure na été, mettre Rigen Masoluka. Diasuka, combien il de ça? Combien péter boy? Il peut péter, tout ça va crème de Vraiment, merci beaucoup Nabino Soulandi Biso, c'était Kisinjora. En tout cas, merci monsieur qui tellement bien. Merci. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Merci à Josué Diasuka. Rendez-vous à Arena. Triple Arena. Rappelle aux Zalawana. Triple Arena. Na linga rapino chaîne na bino ya mobile notre simbele na ba marabatu tout bala net. Toza net, toza lawana. Toza lawana vraiment ça la vérité. Fallait se frapper, fallait numéro 1. Et puis tu n'as ni. Fallait soit. Moga. Pourquoi c'est pas dit que ça fallait? Nana ketchup. Fallait lengi. Ah ouais. Fallait pizza américaine. Non, fallait pizza 4. On pourrait se lever vite fait. Photo Kabwana. Merci beaucoup. Merci à Tressim Belenga pour la même magique. La même magique. La même magique. Tressim Belenga. Non, ça la bino de boy, hein. Ah ouais. Ah ouais, voilà. C'était l'ambiance de cette émission. Tokabwana. Ah, Bokabwana bongo. Il y a la popo. Il y a la popo. Ah. Il y a la popo. Merci à Priscille pour l'assistance. Merci à toute la famille Diasuka, la famille Bella. Je vous aime beaucoup. Je suis présentement à Kinshasa. Suzana Kapona Moussala. En tout cas, un grand merci à toutes les internautes. Merci de nous suivre. Je vous aime beaucoup. De gros bisous. Au revoir.